L'histoire des jours na diki na TV, chantier ami boaki, ami bomi na bana mi balé pour na mobali. À l'âge de 33 ans, chantier a décidé de mettre fin na bomo inaye, na bana, s'il vous plaît, pour na mobali. Suivez l'histoire du jour juste après la présentation. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne notre madi, di kina donné kandono tete la Kema Fumbe en direct de la Suède, go coucou na abonné, nyo soit di kina tu partout dans le monde de Sika Bozali. Je dis bienvenue à nouveau abonné, sentez-vous à l'aise, ici c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier, bah sponsor officiel Yadikina TV, bah héros dans Londres. Ba papa na ba mama ya fondation Dikina Dola Pandero et loko pamba. Bongo kwanja na franc congolais c'est du lait chombe. Yo soutenir nga spirituellement, financièrement, ticket nzambe nanga apambola yo. Ndeko moi si chanti à l'âge de 33 ans ami bomi na ye na bana. Na ye ko beta lisolo oyo. Peut-être toko condamné, mais na ye ko yebisa yo, eza na maladie ezo boma na silence loko la dépression te. Ndeko ya mwasi na kombo ya chanti, aza na bana mibali. Ya liboso 9 ans s'il vous plaît, au bébé ou ya suka na 5 ans. Moi na liboso na 9 ans, moi na suka na 5 ans. Nde maman na bango a décidé ami boma na ye na bana. Bon, tout n'a pourquoi. Mais tokoki ko imaginer. Peut-être elle n'avait pas où laisser les enfants. Peut-être là, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup souffert. Elle s'est dit que non, je ne souhaiterais pas que mes enfants souffrent comme moi. Vaut mieux na kende na bango. Ami bomi pona nini, pona mobali. Bandeko. Et ça li pasi, et puis si mawa. Et puis liwa ya ndenge nini. Ami buaki, yena bana, na chute ya Niagara. Ami buaki na chute ya Niagara. Si tu ne connais pas la chute de Niagara, tala ngona nini, ona Google, o mona. Moi na 5 ans kuta yebi atate parce que, voilà, mais moi no ya 9 ans. Imagine-toi somme, kobanga. Maman mi boaki na ye na ba na ye. Bébé à 5 ans koutou, je crois même pas qu'il y a qu'est-ce qui s'est passé. Mais moi non, il y a 9 ans. Tanga na shit wana, tiba kende kwanterir. Je crois au moins qu'il a compris que non, awawa, ezaliwa. Jusqu'au moment où je vous parle, kor ya chati na bananae et monani nanute. Malgré ba recherche, ba luki, ba koti, ba bimi, ba zo vérifier ni ebembe ya bébé, ni ya yana ya mobali ya neva, ni ya mama na bango. Yango na lobi ke te bandeko, to meka ko solo la. Ndeko mwasi ami bomi. Na journal intime na ye a commis. Si quelqu'un pouvait m'aimer, si quelqu'un pouvait m'aimer, l'homme à qui est censé de m'aimer, m'aime pas. Donc, na papa ya bana. Si quelqu'un pouvait m'aimer, donc, chati a koufi na dépression ya bolingo na makambo ebele. Et puis, moutou soka wuti ko bote za na base ebele basaka na ba dépression. Basala ka dépression. Na journal intime na ya komi, soki ka muta ko kay ko linganga. Manque d'amour, manque d'attention, manque ya makambo ebele. Yango yo ozo kendo ko sala, ozo mikangama na mutu. Mutu ana kola ndeni. Mobala akoli ni na attention te. Akoli na ndoka tata na eba nyokola ya akoli le msusu mbanda mama na bangonda bokola ye. Ozo s'attendre na nini. C'est pour cela qu'il faut savoir où mettre nos pieds. Ngana lo bango souvent na vie à moto, l'amour parental est très important. Maman, papa, faites de sorte d'aimer vos enfants. Même si elle va pas commander l'amour de l'homme. Ça va la suffire. Mais ça n'a pas si belé à nous comme tellement non, je quitte. Je quitte parce que je vais trouver mieux ailleurs. Et quand là-bas, ailleurs, ce n'est pas mieux aussi. Il y a un de mes marabas, c'est belé, la dépression. Il y a beaucoup de femmes. Beaucoup. Leurs vies sont misérables à cause des hommes. Comment tu peux laisser un homme
que sa maman l'a mis au monde comme toi, hein? Que sa maman a été obligée de s'accoupler avec son père pour lui concevoir, pareil avec toi. Comment tu peux laisser que ta vie soit basée à un homme? Quelqu'un que tu comprends qu'il ne t'aime pas. Pour avoir l'attention, tout un problème. Bon, on a il y a beaucoup de choses à faire à part être ensemble avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Nyonso wana pona nini soni mokile koloba, soni bato koloba. Yo vivara pona bato. Yo vivara pona bato. Non. Soko vivara pona bato, c'est qu'on a un entourage à mabe. Vivre na bato, oh ye quitter maté tout, ils seront là pour toi. Mouto écoute peut-être, oh yo loba, oh yo kate tcha à côté. C'est ça. Nde komo sa mi bomi na bana. Bota la bana, na minati bana kitoko. Bana kitoko. A décidé nini. Okata vinae. A décidé vinae et souka nanzela. A décidé que je ne veux plus. Yango na yebisaka yo mutolandaka nga. Abonné à chaîne yo. Arrête de te disputer par-ci par-là dans des commentaires. Il y a des gens dépressifs sur les réseaux sociaux. Yé ami bomi. Mais ça na mutu mususu ayaka ko finga kaka. Na ko kota ka mbala moko bonjour na eza insulte. Na kokota kaka mbaba yo bengi pour intervenir yako ya attaquer atina ko finga yo. Pourquoi? C'est sa façon de se défouler. Quand on est mal en soi-même, on cherche quoi? Comment nuire les autres. Yango wana, il faut qu'on comprenne ka communauté auto vivaka nango mokilo toza ko vivre. Et ça ka communauté te même na travail. So moni mutu mo kaka zalaka mutu ya du pétrin. Yeba ke mwana mwasi ana to mwana mbali ana. So ko fouiller bien, il y a rien qui marche dans sa vie. Azana ba petit souci o etungisaka ye. Azana petit souci o etungisaka ye. Donc elle n'a rien, il n'a rien à part le travail. Bo bandaka 7h 7h30 mona mutayaka déjà 6h 6h25 azawana. Maman, osaka na vie mususu te. Mukolo ya ko comprendre bien ye, elle n'a rien à part le boulot. Donc boulot de musala na ye. Donc boulot de communion, donc il va vous nuire, elle va vous nuire sur amoni ke mutanga boto la position na ye. Yiki na pe kuna yaya. Madilu na kudila kaka. Aza kudila kaka. Azo ndila ndeko mwasi. YouTube yo. Loko yo lingi suso ba photo teka ba vidéo oko mona ya yo ba vidéo ko mona ya yo makam. Je te dis wallahi, je te dis pas mais je te dis wallahi. Ma wana passe. Ya ngona lubaka, prenez le temps de te soigner mentalement. Mutu nyonso tout. Neti biso na Suède, na ngongo yo. Ya molile zokota 15 heures. Molili ezokota 15 heures. Donc yo moko penza ati. Oh efanda kana mobile nanga fanda te mama. So yikaka kozwa. Eza na poto, je préfère pas. Parce que je me suis demandé c'est quoi la vie. Ba mawa moko so matana mutema. Donc il moko ba tristesse moko yo. C'est quoi la vie? Ce n'est pas ça. Parce que sur peda pour fando tali. Ata bo ozwa mbongo ebele. Mais par rapport à ba dépense, ce que tobi to mesurer, to comparer tant aux en Afrique. En Afrique, écoute, aux encore, toza na facilité là, m'souci ya kokanga mo mon pikambongo, tout ce que ça la budget année. C'est quoi la vie? Prends soin de ton mental. De temps à autre, kenda kata ba week-end. Ok, na yo sika moko boye. Prends soin de ça. Oh biso batu mwindu si biso batu mwindu tozo craquer. Parce que ba poto et salema pour la bisoté. Vous savez, en Afrique, okozwa kiti na yo, obimisika libanda ya balabala. Ba mboto yo kozwa. Ba vanti yo komona. Obika kele msuzu avocat yaka. Mama avocat kaka abetoli yo lisolo, ndenga moni pasi. Pona okeno kozwa ba avocat na yaya journée bongi. Mais ce n'est pas le cas en Europe. Ce n'est pas le cas en Europe. En Europe, si tu veux te divertir, ok, Zara, ok, dépenser. Ok, H&M, ok, dépenser. Ok, resto là-bas, ok, dépenser. Mais en Europe, en Afrique, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Obengi maman pondu a kosombelo pondu, osombi pardon a osomba pondu, osombi pondu, maman pondu a bossa ine ko kenda bandi ko betelo masolo, tiye moko bime maman, ozo kende ko teka, maman, na tsaka na ankara na 4 bulo na okina nga bi, ok, lokwa na jide, bon dongo le nga kaka na sa nini, na chango na nini o na congélateur. Ya wana masolo, ako betelo masolo ndenge nini, Congo ezana babuzo bana. Voilà, c'est ça.
Prenez le temps. Tala non okoma moto ya ba du pétrin. Okoma kara na barrière pensée. Okoma ko swana par-ci par-là. Okoma na ba saut d'humeur. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Lelo chati akei atiki biso ami bomina yena bana. Est-ce que bano ba senga kinini? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Bano ba sengi nini pour ba kufa? Ba sengi le côté juste parce que ba bota makina mama. Mais na kotala mwana mwasi oyo. Aza mutu la mususu azwa bolingo ba boti te. Aza mutu la mususu pe. Anyokwami na ba parcours ya vie likolo nga kokutana na mobali ya motema mabe. Ndeko nanga. Soko moni ki mobile, pour mbali bazaka batanko. Soko azomona ki bolingo na attention na ye, ça te dit beaucoup. Ya beta ngoka. Ya ka pende pa dikina. Nga pende basala kombo ya kara na nzoto nanga. Poso mina beto kara. Okomi tuna eske mona mwa soto solo la kata enje. Ya ozwa kara. Oui. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ozwa penda kara penda donc silence absolu. Mungu akutu soke sili. Omeko yokange. Ah mungu ezala kite. Ya nga kara ozwa. Et vous allez à Sangoussa et Makamiosto. Voilà la famille. Mawana motema me. Ndeko mwasi. Atiki mokili. Na yena bani na ba condition ya pasi. Likez, aimez, partagez. Tozo atan ko solona bana. To solona bana. Bobi Alexandra. Et koki ozala pe ami bomi. Et ozala pe ba bomaki. Donc, prenons soin de notre santé mentale. C'est très important. Très important. Zokata ko solona bana, quel que soit problème yaya, komi bomate. Quel que soit problème, muta dominaka likolo ya problème, komi sala mabete. Donc c'est un peu ça bandeko, to insister, to benda bana matoyi, pourquoi? Parce que communauté, bamboko toza ko fande za bamboka moko ya trop de stress. Alingi bino ya trop. Bonne journée. Bye bye.